la maman conseillère directe, représentante, il y a son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, comme annoncé tout à l'heure. Eh bien, Yohana Utokoma avec une délégation autour. Donc dimanche à l'Elonde Tolobaki, ezali ambiance à Onamboka Allemagne, Sika Torosanzola Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et l'on bandimi nyonso au bauti na France, na Belgique, na Allemagne, une partie, la grande partie est allée à Wanamboka et Allemagne. Eh bien, d'un moment à l'autre, tu commences maman Yohana comme la bisso et puis tu continues l'ambiance na bisso ya mokolo molero. Fixe. Mato tato azali na programme ya nzembo. Sima na nzembo tobengi mama Selo Ngonga aya kotinda biso na libondeli ya ouverture. Tela mese saluka munzangambi silwangambi kukatika mukimwana game. Tela mese saluka munzangambi Mukeleka, usalile saluka nzambi mukeleka, ezaya viva pakitwa vuluka. Mukeleka, mukeleka, usalile saluka nzambi mukeleka, ezaya viva pakitwa vuluka. Uvujame beno batatu mosi Papa Simon Kimbangu Kiangani tunubokele okumbanza Europe fulu ya wonsono nzoga nzambi zividijubuka mukwenda kembelela nkumbwa kuyave kadinge watusila nsiluvo lumusambanu lusalesanu byeno bya bio eso nge utuliatiti tuzilino malakana bafundu weki Ngiza zetu za wonsono
yemvutukilu injasikilu ya programu yemfokule tuvele kuna kwangitata mwana vela kitulenisa kusonge nzako kadimena munsange itomeni muzaya nzambe tutubanjila luvuva mutulombele makola yemisiku yosalilisalo tata tiye mulungu kya unu zola kakuna nileleko kota muna ntima meleto bana bako pasiko muna lungu kya nsuka kwa bate buluju kale mpasi bana bako musi pasi somete senkumu mukanda wa moyo katungele luselele yampa tata mwanda vila mama mwilu kya wana mama mwilu kya wana mama mwilu kya wana nguya bana yelo yakala kipovela pasi bonkanu wazeluka mama pasi kie mulungu kya unujita kamene utuvovela nzamyeto ngudieto keto akala kote twa bantu ko ministre pastere paselo balongi maoso no malungana o nzami nzamyeto utufuamisa mamulako zola tulomele kuzetu tata sata na ukituidizo armaze ya lundila kele nyangi tata utuyandala imba mokanda ya tata nzambe tokofongola na mokanda ya nzembo na français balobi ete psaume de David nzembo yango ezwami na psaume 119 nzela ya liboso pe nzela ya misato pe balukaka ye na motema mpe okomba tata mwana pe tata molimo santo intro de chant eyembeli ezali boye tokoyemba liboso jeteki dirigeant mama mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tata kimbangu apesaka na yo ya kobatela batata mvwala pe lingomba oyo mama mwilu wete biso baindo tomanga na kanda ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tata kimbangu apesaka na yo ya kobatela batata mvwala pe lingomba oyo wete biso baindo tolika na kanda ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mama mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tata kimbangu apesaka na yo ya kobatela batata mvwala pe lingomba oyo wete biso baindo tomika na kanda ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tata kimbangu apesaka na yo ya kobatela batata mvwala pe lingomba oyo wete biso baindo tomika na kanda ya nzambe mama ye zwa lokumu na yo mama mwilu zwa lokumu na yo yo nde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala ya bikeke na bikeke mama mwilu zwa lokumu na yo yo nde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala ya bikeke na bikeke mama mwilu zwa lokumu na yo yo nde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala na bikeke na bikeke pasi ya bamvwala yo ndimaka yango konyokwama ya mokili yo ndimaka yango
kobatela lingombo yoyo ndimaka yango mapasi kosuwa mino pomoyindo abika pasi ya bamvwala yo ndimaka yango konyokwama ya mokili yo ndimaka yango kobatela lingombo yoyo ndimaka yango mapasi kosuwa mino pomoyindo abika mama mwilu zwalo kumuna yo yonde ojali mama ya mabota kombo na yo na miloko na biso ekozala na bikeke mama mwilu zwalo kumuna yo yonde ojali mama ya mabota kombo na yo na miloko na biso ekozala na bikeke pasi ya bamvwala yo ndimaka yango konyokwama ya mokili yo ndimaka yango kobatela lingombo yoyo ndimaka yango mapasi kosuwa mino pomoyindo abika pasi ya bamvwala yo ndimaka yango konyokwama ya mokili yo ndimaka yango kobatela lingombo yoyo ndimaka yango mapasi kosuwa mino pomoyindo abika mama mwilu zwalo kumuna yo yonde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala na bikeke mama mwilu zwalo kumuna yo yonde ozali mama ya mabota kombo na yo na minoko na biso ekozala ya bikeke topesa matondi na mama mwilu na ndenge apatelaki lingombo yo lingombo liebani omokili mama mwilu lelo totondi yo topesa matondi na mama mwilu na ndenge apatelaki lingombo yo lingombo liebani omokili mama mwilu lelo totondi yo tika totonda mama mwilu na mosala monene asalaki tika totonda mama mwilu yende ndakisa ya bamama mokili totonda ye tokumisa ye yende ndakisa ya bamama mokili totonda ye tokumisa ye yende ndakisa ya bamama mokili tika totonda mama mwilu na mosala monene asalaki tika totonda mama mwilu yende ndakisa ya bamama mokili totonda ye tokumisa ye yende ndakisa ya bamama mokili totonda ye tokumisa ye yende ndakisa ya bamama mokili tika totonda mama mwilu na mosala monene asalaki tika totonda mama mwilu yende ndakisa ya bamama mokili
tokofongola na mokanda ya mibeko. Mibeko yango ezwami lelo na mokanda ya Deutéronome. Biblia ya Lingala balobi ete kozongela mibeko. Deutéronome 5, 1 à 21. Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 21. Kozomi. Mpe alobaki na bango boyi. Kopesa bino lelo. Tata mwana pe tata molimo. Nzambe nanga yokele nanga na mabonde nanga oyo nanga kotinda epai na yo tata nanga bakosana baingila ngalimbisa pwetemisa na sepela omboka na yo tata Nzambe nanga yokele nanga na mabonde nanga oyo nanga kotinda epai na yo tata nanga bakosana baingila ngalimbisa pwetemisa na sepela omboka na yo tata Nzambe nanga yokele nanga na mabonde nanga oyo nanga kotinda epai na yo tata nanga bakosana baingila ngalimbisa pwetemisa na sepela omboka na yo tata Nzambe nanga yokele nanga na mabonde nanga oyo nanga kotinda epai na yo tata nanga bakosana baingila ngalimbisa pwetemisa na sepela omboka na yo motema nanga napesi na yo nkolo moluku na yo nkolo nasepela makweleswika na nkembo na yo yozali Nzambe yozali Nzambe mawa Nzambe yozali Nzambe bunde boligona nasuka te mpona biso Nzambe nanga siagana atelena alingemi ngai nakoma mowumbu na ye Salukia nene kisidi eno Lusola namba namba me Kalu didi komulu falwane Ngene ya fina masejeno Pasi vonzengo wazengoka Salukia nene kisidi eno Lusola namba namba me Kalu didi komulu falwane Ngene ya fina masedeno Pasi vonzengo wazengoka Salukia nene kisidi eno Lusola namba namba me Kalu didi komulu falwane Ngene ya fina masedeno Pasi vonzengo wazengoka Salukia nene kisidi eno Lusola namba namba me Kalu didi komulu falwane Ngene ya fina masedeno. Pasi vonzingo wazengoka.
lutomazola na bana bambe ngele ya fina maseneno ya kala kipovela keno yepululombela makondolo lungyambula ngenda bana bambe zengo waseno wazengoka lungyambula ngenda bana bambe zengo waseno wazengoka lutomazola na bana bambe ngele ya fina maseneno ya kala kipovela keno yekululombela makondolo lungyambula ngenda bana bambe zengo waseno wazengoka lungyambula ngenda bana bambe zengo waseno wazengoka.
mabondeli ya pasi pamba te mokumba wana epesamela biso bakimbangiste kasi toyebi na bolamu ete papa Diangela Kuntima papa Mfuma Longo alobaki na biso ete litanga moko kati na ebale elobi ete mokili nyonso ezali ya koningana na yango tokobenga bato misato basengela biso epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani mpo ete atiela biso kimia na yango tosengi mama Ai na paroisse ya Mini tosengi mama Lina na paroisse ya Stuttgart tosengi mama Maya Kubikiladio na paroisse ya Cologne baleka po ete basengela biso epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani Papa Diangela Kuntima katina mosi papa Simon Kimbangu Kiangani zamba kumtuletu papa ya yango mobele nange momekukaka ve munokento ya imbi na isi atangu poete mingi moke salaka kisepesa bokonzi nange ve na kumona na kuwa na kutuba na kuyindula nevandele sale tambo ye na munu kwisa lolula munu poete ngekuwa kuwa libonde na munu lolula betu nyonso na ngunga ya papa betu metula mabolongo na toa nange poete betu ke ya kukuka ve papa kutangela betu mabunga ve betu ke kakabana na isi ya tango papa mume mvutula matondo poete bolingo nange yoke nene kati na betu bana nge batilaka betu papa pipa muvimba betu lalaka neti bawei ata mosi kuzabaka ve mena mawa pe bolongo nange papa nge mekumisa betu diaka na eleko yai fuluka na bapasi ya pila na pila maladi nzala lufwa bagere mikakatano ya pila na pila ma 5 continent papa nge pesa ngemba kubanda na kamba Yerusalemi kati na lingomba nange esantu pina libote esantu kumbimbi na maboko nange papa yozingi pina tango ya papa ma séjour kelve bisalu kelve makwela kelve kubuta yo kelve mawa nange kaka papa luta nange kati na bana nange papa loboko nange yangu ya papa yo pesa betu ngemba kati na banyitu pina milimo na betu ibi papa nge kuwa kulolula munu me yango te nzambe na munu sonika na mukanda ya bomo ipo ete na kilunga suka betu bikisama na yo ina yo mekonda na papa kukisila betu fatoma wanange yokele na zina ya bene basato ya bule nzambe tata kolo Yesu mpe tata mulimo santo Abafisa kwa Mungu betiweza
kyameko Nzambia me unsundisa muvi Kazanza Asimonara Kazanza kyameko Nzambia me unsundisa muvi Kazanza Papa yingi beti lenda tuba. Yingi munu kefu na masumu lenda tuba ngeza na munu ngekuwa. Nilibisa tete masumu na munu nyonso ina mesala na twala nange. Sasa la papa ngelenda kuwa munu ve. Na kia dibe na mzolo nange pa. Kucelebre fete nange mama mulu kia wanga. Ika na tangu ya inge ya mabetu na ntima nange mama mulu. Papa simu kianga ngekele na betu. Eti ke ankena kusambila ve kena kulemba nzutu papa pesa betu ngolo ata mpasi papa betu lemba nzutu ve masengi nya yimbi papa kanga makutu na betu pesa betu kundima ina ingemo sinzambi lenda tula kati na bana nange sambetu sala kisalu nange papa na bakwa nyonso ya inza luvuva mukele ve bitumba Tremblement de terre, malade papa. Bimbevu akwaso na kwa kila munu mke muntu. Luvuva munainza ya vimba kubanda na nkamba Yerusalemu ya sika. Na letwa Congo na Afrique, na Europe, na Amerique, na zina Oceanie. Nkembo lokumu vwana nange mama mwilu kia wanga. Nkembo lokumu vwana na beni batatu balongo papa kisolokele papa dialunga na papa dianela kuntima. Betumelomba faso ya inakumbwa tata mwana pia mwanda velela. Yo, Osananga ina salela yo, Talamika katano ezalinanga, Yaka ekolo na kobikisanga, Mobila yo, Najangi mobikisi ya molimonde, Nzambe ya mawako salisanga. Merci tata na oyo la biso moko na mokolo ya solo nzambe na biso toloba nini tosenga yo nini biso bana na yo tokutani na esika oyo tosengi bolimbisi na bolimbisi na bolimbisi pamba te mingi tokosalaka ekosepelisaka bokonzi na yo te ya solo nzambe na biso limbisa biso bala tokosambo na sambo nzambe topasi mokeba mokiangani ya solo toloba na yo nini lelo ezali feti ya continuité oyo ezalaki ya liwa ya mama mwilu ya solo nzambe na biso tosenga yo nini posa na biso nyonso osoyoki yango na mabondeli nzambe kasi tokoloba nini mama mwilu yo monaki mpasi na kati ya mokili oyo ya solo na motema ya bomama mpe bonzambe ozalaki na yango ya solo mpona kokabola molimo na nzoto obengaka bana na yo olobelaki bango oyo papa selaki bango atikelaka yo ya solo nzoto na molimo ekabwanaki kasi osilaki koyebisa bango mpe botika ngai nakende mpona kende kozala molobeli na bino liboso ya tata
yango wana papa mama mwelo mama na biso biso ba mama na satango to sengi bolimbisi pamba te makambo oyo ozwaki epai ya papa Simon Kimbangu o transmetaki epai ya bapapa bate ya biso te mama mwelo ezali pasi bona motema na biso mawa mingi biso ba mama toyesu na makolo na yo kofukamela yo mama pamba te na ntango oyo biso ba mama tozali kosala bisalela mama oyo tenaki tolati mama mwelo na batoto na biso tolege pamba te yango ezali lobiko na biso pamba te so na biso kasi na ntango oyo biso tozali kwa comportement na biso ya mabe topesi na bana na biso oyo omonaki mama mwelo ekende pamba te na ntango wana yo ozali na age nini ya mama ya misato ya ngai ya mama ya minema sengi na bomoto na biso surtout bososoli tosengi epai na bino misisa biso oyo ezangi papa kopesela biso ndenge ezali mawa mpe bolingo na bino tika te mawa na bino ya bikeke na bikeke esinga les 5 continents kobanda ntango titango ozangi suka na kombo ya tata ya mwana mpe tata ya molimo mosanto tosengeli maso amen. Sika oyo tokomi na ntango tokoyambaka bana kasi tozwi mokanda moko te na yango toleki na ntango ya Mikailu tosengi mama Pasteur Flore aleka mpona kotambwisa biso.
po kombo ya tata pe ya mwana pe tata Molimo Santo. Nzambe ya mawa, nzambe ya kimia, nzambe ya bolingo. Papa totondi yo botondi utane bandele ya programme na biso papa Simon Kimbangu Kianga ni Molimo Santo tobela ki kombo na yo. Biso bana na yo tokomi na eloko oyo tokopesa kama makabo pa ya nzambe na biso. Tala basali na yo batamboli liboso ya bana na yo pona mingi pe batiete. Papa pambola biso nyonso na mbala ya sima tokoka kotia loboko kati na sani oyo. Pamba te mbongo oyo ekoliamaka te kasi ekotongaka kati na lingomba na yo. Totangaki liboso na mokanda ya Psaume 119 nzela ya liboso tina ya misato. Mokanda ya mibale totangaki mokanda ya mibeko na Deutéronome 5:1-21. Sika oyo tokosimba lisusu mokanda ya tata Nzambe tokofongola na mokanda ya 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25 verset 14 à 17. Simanango toleki na 1 Samuel kaka 25, 23 à 24. 1 Samuel chapitre 25, verset 14 à 17, toleki na 23 à 24. Mama Malimu ilokia wanga molobi na biso epai na tata. Talangai mama ya mabunga nazali kote ya liloba na bino ya bonsoto te kasi ya molimo. Nango sengela ngai lisungi epai na tata baya balata ngai batelema na makolo na ngai baloba na monoko na ngai mayena koloba ezala ya ngai te ezala ya bino mama bana na ope longo na ngai moko toyoka tobomba tosalela mpo ete tozoya kobikisama nango tosengi lisungi na bino onkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo sengela maso amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo totangaki liboso na mokanda ya nzembo toyebi na bolamu ete moto oyo akoyembaka ye akobondelaka ngo biso tokoyembaka banzembo na biso esengeli tozalaka ya kobongama pamba te tokozalaka na présence ya tata Nzambe pe na baangelu pamba te banzembo na biso ekozalaka composé te kasi ezali inspiré na yango esengeli ekutaka biso na position ya malamu. Totangaki na mokanda ya Deutéronome likoloba ete kozongela mibeko bana Israel tango bakomaki pene na kokota na mokili na elaka tata Nzambe alobaki na Moïse ete sala bango rappel ya mibeko mpo ete bazala ya kobongama mpona kokota na mokili na elaka. Elingi koloba biso pe bakimbangiste papa diangenda kuntima asalaki biso rappel ya mibeko
na 1985 mpo ete ngai na yo toyeba na mobeko nini oyo kokwesaka biso toyeba kobongisa mpo ete tozala kobongama na kokota na mokili na sika oyo Yawe Nzambe na biso asili kobongisela biso. Ya solo batata pe na bamama, nzembo tosili kotanga ezali nzembo oyo roi David ayembaki. Nzembo roi David ayembaki mpona koyebisa bandeko na ye ete esengo na moto oyo akotosaka mibeko na Yawe. Esengo na moto ya bizaleli malamu oyo akolandaka mibeko na Yawe pe akotosaka mitindo na ye. Eli koloba ete roi David asosolaki ete esengeli na moto na mokili ayeba kotosa mibeko na Nzambe pe kolanda mitindo na ye mpo ete azala malamu na mokili oyo Yawe Nzambe asili kobongisela ye. Lolenge moko pe na mama Mwilu ye asili kokutanisa biso na mokolo mwa lelo. Mama Mwilu Malika Wanga ye atosaki mibeko mpe mitindo oyo bayokanaki na tata Molimo Mosantu. Na yango tala lelo tozali kokumisa mama Mwilu Malika Wanga. Ya solo mama Malika Wanga tango nyonso ye azalaki koyemba nzembo ya mawa. Pe ya kosenga lisungi pamba te ya yokaki ete basi ya basakoli nyonso bakolongaka te. Na ngwana mama Mwilu tango nyonso ye azalaki koyemba nzembo ya mawa. Mpo ete nkolo Yesu na tata Molimo Santu baleka kosunga ye mpo ete akoka kolonga. Etumba oyo azalaki na yango pamba te atikalaki na mokumba ya lingomba ya bana pe na mosala ya Nzambe. Ya solo mama Mwilu Malika Wanga azalaki koyemba tango nyonso. Umfuile nkenda donzambiame mono itaudi favanza kina undenda fangako mono itaudi favanza itusa mbanga mfumu iso iza kutofinama masulo onoka ndomba zetokeza fwa anako mfumo izaku tulo oloka ndomba zetokeza fwa anako mfumo izaku tulo olo. Tango nyonso azalaki kosenga lisungi epai na nkolo Yesu na tata Molimo Mosanto mpo ete ye ayokaki sango ete basi na basakoli bakolongaka te. Azalaki kosenga lisungi mpo ete bakoka kolongisa ye na mokumba monene oyo mama Mwilu azalaki na yango. Azalaki mosali na Nzambe, atikalaki na bana mpe na lingomba yango ezalaki na bato boni. Na yango na ye azalaki koyemba tango nyonso nzembo ya lisungi mpo ete Nzambe akoka kolongisa ye. Na yango lelo tala tokutami na mokolo mwa lelo mpona kokumisa mama Mwilu mpo ete alongaki Nzambe alongisaki ye na misala malamu oyo ye asalaki. Na yango totangaki ye na mokanda ya mibeko. Lolenge tolobaki liboso ete Deutéronome ezali kozongela mibeko. Bana Israel Nzambe asalaki bango rappel lolenge biso pe tata Molimo Santo asalaki biso rappel ya mibeko.
mpo ete tozala kobongama mpona kokota na mokili na elaka oyo basili kobongisela biso pamba te biso bakembangiste tozali na promesse tobosana te ete bapapa bapesa biso promesse ete balinga te tokolonga kasi tokolonga na nini na bolingo mibeko mpe misala ya solo bakorapelaka biso mibeko po ete toyeba na mobeko nini oyo ngai na yo tokokwelaka toyeba kobongisa mpo ete tokoka kolonga na etumba oyo tozali na yango na se na ntango ya solo mibeko zomi ya tata nzambe tokoki kokwesa mobeko moko te konzi Nabali po ete atindela ye mwa bilia oyo akoki kolia mpe na bato oyo azalaki na bango kasi mokonzi Nabali ye azalaki mokonzi moko azalaki na mosolo mingi kasi monoko makasi mpe bizaleli ya mabe ye azongisaki eyano ya mabe epai ya basali oyo David atindaki epai na ye tango bakendeki kopesa réponse wana epai na David esalaki David pasi pamba te Nabal azongisaki mabe na malamu David asilikaki alobi na basali na ye nyonso bozwa bibundeli tozali kokende kuna kosilisa bango nyonso kasi na basali nyonso oyo ya David ya Nabal oyo bayokaki baye kopesa sango epai ya mama Abigail ya solo mama wana azalaki mama moko ya malamu ya komikitisa pe azalaki mama moko bolingo ya bato azalaki mama moko alingaki kotia kimia na esika tango ayokaki réponse wana mobali na ye apesaki esalaki ye pasi abongisaki chariot na bilei na ntina ete ya kokende kokuta na David mpo ete akoka kosenga David bolimbisi na oyo mobali na ye asalaki ya solo mama Abigail akendeki kokuta na David tango akomaki bakutani na David akitaki pe atiaki elongi na se amikitisaki mokonzi limbisa ngai ezali ngai nde moto nasalaki mabe zwa bilei oyo opesa koboma moto te kasi soki yo otangisi makila ya bato osalili posa na Nzambe te yo David okotambolaka na posa ya Nzambe kasi siko soki yo otangisi makila ya solo roi David ayokaki mama Abigail mpo ete ye amikitisaki roi David azwaki biloko wana mpe apesaki na basali na ye baliaki azongaki batata pe na mama Abigail alongaki na malamu oye asalaki lolenge moko tozali kokumisa mama Mwilo Marike Awanga na mokolo mwa lelo ya solo le 27 avril 1959 ezalaki likambo ya pasi kasi lelo ekomi likambo ya esengo pamba te bapapa balobi na biso ete pasi na bango ezali esengo epai na biso bana na bango mama Mwilo Marike Awanga ye azalaki mwasi ya papa Simoni Kimbangu ye abotaki bana misato papa Kisolokele papa Dialungana pe papa Diangenda Kuntima mama Mwilo Marike Awanga ye alongaki na ntina na misala na ye ya malamu oyo ye asalaki mpe mibeko oyo ya tata Nzambe oyo azalaki kotambola na yango mama Mwilo Marike Awanga ye azalaki mwasi moko modele ayebaki kosangisa bato na limemia mpona koteya bango liloba na Nzambe mama Mwilo azalaki mwasi moko intercesseuse azalaki kobondela ta 100 fois par jour ndenge tokoyokaka bakopesaka biso sango kasi ngai na yo mama ya mikolo oyo bapesa biso bobele 8 heures ya kosambela mama Mwilo azalaki kosambela ata 100 fois par jour po ete Nzambe akoka koyokela ye po ete Nzambe akoka kolimbisa ye biso bapesa biso ka 8 fois par jour ya kosambela kasi yoka biso ba mama ya mikolo yo surtout soki tosimbi telefone na telefone wana tosali kosala visite ya ndako na ndako
visite ya likambo na likambo, visite ya moto na moto. Atako tutozali komona 15h na montre beti. Pona koyebisa moninga no mama kuna montre zate. To bonde la 15h beti ozate. Toza kuna te. Biso vitesse ma bonde le tozalité. Kasi mama azalaki mwasi moko intercesseur azalaki kosambela ta 100 fois par jour lo lenge tokoyokaka. Azalaki mwasi moko modèle rassembleur non violente. Batata pe na ba mama. Ce qui tozui sens ya responsabilité na ye. Mama Mwilu azalaki disponible à tout moment. Azalaki koyamba bato na tango nyonso. Tango nyonso yo ligi kokende kokuta na mama Mwilu, akoyamba yo pe akosolola na yo. Biso lelo tokoma sans audience. Soko audience ezali te na koyamba te. Soko benga na telefone tata osone ndako na nga na kofungola te. Obosani tango mosusu moto wana zali na likambo aza na unité te na portable na ye aye kosone yo okokoka kofungola te. Na koyamba te lelo te Thomson na nga na lamba kesa moke na koyamba na nga te. Mais mama Mwilu na pasi na ye ayambaki. Na tout moment okoya na mabondi la koyamba yo likambo nyonso okoya nango mama Mwilu azalaki disponible à tout moment pona koyamba. Na yango biso pe ba mama to landaka ndakisa ya mama Mwilu. Mama Mwilu azalaki fidèle. Mwasi moko fidèle. Oyo ba yokana kina mobali na ye yango mama Mwilu asimbaki. Na yango elonga mama Mwilu emonanaki. Azalaki mwasi moko fidèle. Azwaki ba tentation ya ndenge na ndenge. Bazalaki koya koluka pe libala. Po mama Mwilu azalaki mwasi kitoko Mwasi ya kitoko na bizaleli ya kitoko. Mwasi malamu na bizaleli ya kitoko. Bazalaki koya kolinga pe kobala ye. Kasi aussi longtemps azalaki fidèle na mobali na ye. Oyo bakangaki mama Mwilu andimaki te. Ya solo mama Mwilu azalaki soumise ayebaki ko se soumettre. Mwasi moko ya komikitisa. Mama Mwilu azalaki na amour. Ya bandeko nyonso oyo azalaki na bango na bomoi na ye mobimba. Azalaki na amour na moto nyonso. Mama Mwilu ayinaki te lolenge biso tozali koyina lelo. Nani yango? Malokomo. Yeko tunalinga ko yoka ta mongongo mama wada te nalinga ko mona ta ye na misu te. Mama Mwilu alingaki moto nyonso mage na pasi na ye. Mama Mwilu azalaki na amour na bato nyonso avivaki na bango na bomoi na ye mobimba. Na yango na mokolo mwa lelo ezalaki mbangiste ou non kimbangiste tozali kokumisa mama Mwilu parce qu'elle a mérité. Mama Mwilu a méritaki. Na yango lelo ngai na yo kimbangiste ou non kimbangiste tozali kokumisa mama Mwilu. Kasi na ko mérité na ye mama Mwilu alekaki na bapasi minyoko kofingama kotiolama. Mama Mwilu andimaki pasi na ye kolata saki ya farine liputa na tolo. Ba mama lelo biso liputa na loketo. Na yebite soki mama wana tikala ikokende fete ata mokolo moko na lukaka photo ata ba mama balakisa biso photo ya mama Mwilu soki akendaki fete ata mokolo moko. Mama Mwilu alekaki na bapasi. Tala patience ya mama Mwilu. Patience ya mama Mwilu. Lelo yo ngai na komi mama présidente. Mama pasteur. Mama selo. Mama ministre. Mama na mouvement moko songolo mpakala. Kati na lingomba oyo. Mama Mwilu amonelaki pasi. Kasi lelo ba poste ngai na yo tozwi to komisi yango ba bien privé na biso.
tokomi kosala oyo elingi biso na kati na lingomba oyo. Kasi mutu amonelaki yango pasi 38 ans. Mama Mwilu Marie Kiawanga atikalaki kosepela na esengo oyo te. Oyo ngai na yo mama tozali komona na mokolo mwa lelo. Mama Mwilu alekaki na bapasi. Tala patience ya Mama Mwilu. Lelo ekomi esengo ya ngai na yo. Tokomisi ba poste ngai na yo tozuba bien privé na biso. Tokomi komema lingomba olo lenge ngai na yo tolingeli. Kasi Mama Mwilu asepelaki nango te lelo ngai na yo tozali kosepela. Kasi ya lobi na biso ete pasi pe koswamino ezali kozela biso. Na oyo tozali kosala na kati na lingomba oyo. Pamba te asila ekopesa rapport epai ya Tata Molimo Mosantu na oyo tozali kosala na kati na lingomba na ye. Na sengi na choral boya kopesa nga nzembo beno ba mama. To landa message oyo Mama Mwilu apesi biso na nzembo wana. Choral boya kopesa nga nzembo beno ba mama. Mono Mwilu embidi mpasi ya mona. To sengi na choral ta jeteki ou dirigeant boya kopesa biso nzembo. Beno ba mama. Mono Mwilu beno ba mama. 1, 2, 3. Beno ba mama, mono Mwilu bidia pasi ya mweso fafanza mengwe pasi mbelu zezo avena kentoko mweso pasi zazo beno ba mama. Avena ketoko wa mweso mpasizazo salukatami lukitulindilweno dibundulu famili noekado sakanana ya fofele kwa Simoni kasola babote bobami kafila kwena fuma o ya fofele kwa Simoni kasola babote bobami kafila kwena fuma o. Ya solo tolandi nzembo lolenge Mama Mwilu ayebisi na Papa Simoni Kimbango. Ya lobi mosala na ye tokomisi ndilu na biso. Ya lobi na Simoni apona ya mabe atinda pa ya tata na bango. Na yebi te ngai na yo soki tokokutama na esika nini. Na yango na mokolo mwa lelo tozali kofete feti ya Mama Mwilu. Ezala tata to mama to luka kobongisa. Mpwete ngai na yo lobi tokutama na esika ya mabete. Pamba te ezali ngai Mama Lukombo te mutu na lobi. Ezali ye moko Mama Mwilu Marie Kiawanga. Pamba te na tango na kala banzembo Mama Mwilu tozali koyoka ka banzembo ya kala. Kasi lelo tokomi koyoka banzembo ya message Mama Mwilu akomi kotindela biso eliko loba ete mama asi alembi biso. Na bizaleli na biso. Na yango akomi kotindela biso banzembo mpwete to bongisa. Ngai na yo tata pe mama nesika nini tokobebisaka to bongisa mpwete mama apesela biso sango ya malamu epai na tata. Mokolo mwa lelo tozali kofete feti ya mama na biso. Biso batata tolanda ndakisa ya Papa Simoni Kimbangu. Mama ya likambo tokokene na yango. Biso ba mama tolanda ndakisa ya Mama Mwilu Marie Kiawanga. Mpwete tolonga na mokolo na laiswa. Mpamba te papa lobi tokolala pongi ya 3 jours. Ngai na yo soki tobongisi bizaleli te. Soki tobongisi mosala oyo bapesi biso te. Tokolamuka lolenge nini.
na yango esengeli ngai na yo tobongisa mpo ete tokoka kolonga mpe tolamuka na laiswa lolenge papa alakeli biso tosukisi bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen totelema tobondela tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela tata simoki mbango kiangani una kunkamba bikankumbwa kuyazitiswanga kimfumu kya kukiza luzolo kulovanga vantoto bonso kuzulu lutu vana diakwe tukalumbu kalumbu lutu yambudila mfuka zeto bonso betu pitu yambudi batuvuidi mfuka kanti lutu vuluzanu kwa wambika diki mfumu yelendo yenzitusu yamvu munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela tulombelanga maonzono amen tosengi nzembo 1, 2, 3 Mama mwidu wakwa uswa kwa mitatu katika futula jambuko mwela elimu ya kabana basi zesuzu za kululuko kembela bekembela Tata mwana pe tata molimo santo amen.
Oyo tokotanga likambo oyo esangisi biso na esika oyo. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondé le 6 avril à Kamba, Congo. Mot de circonstance à l'occasion du 56e anniversaire de la mort de Maman Mwilou Kiawanga. Chère maman conseillère directe du chef spirituel, chers membres du Collège national résident en Allemagne, chers membres ecclésiastiques, distingués invités, chers mamans et chers papas kimbangistes. Lelo ezali mokolo monene oyo esangisi mabota na lingomba na biso ya kimbangiste. Mokolo oyo mama na biso, Mama Mwilou Kiawanga Marie, atikaki biso na mokolo mwa le 27 avril 1959. Mama Mwilou Marie Kiawanga abotami le 7 avril 1887 au Mboka Nkamba. Tata na ye, tata Mfuka, pe mama na ye, mama Touba. Mama Mwilou Marie, kobala na ye ya liboso, babalaka ye na tata Ndopetelo Mpata Miambongo. Baye kobota mama Kitudia Neli. Yohane amonaka na imoneseli ete likolo esi ekiti na se. Mama Mwilou azwaki mokumba wana ya kokitisa Nzambe tata, Nzambe mwana, pe Nzambe molimo mosantu na nzoto awa na mokili ya se. Na libala na Papa Diangenda Kuntima Joseph, ye abotami le 22 mars 1918, pe ye atiki biso le 8 juillet 1992. Na mokolo ya le 6 avril 1921, Mama Mwilou apesaka makasi na mobali na ye tata Simon Kimbangu po ete andima mosala oyo ya pasi epesamela ye epai ya nkolo Yesu. Mama Mwilou ayebaka bonzambe ya tata Simon Kimbangu pe alakisa yango na bana na ye ete tata Simon Kimbangu azali molimo mosantu. Mama Mwilou ayebaka sekele ya komonana na Nzambe pamba te ye azalaka na Nkamba, tata Simon Kimbangu na Lubumbashi, kasi bazalaka kokutana miso na miso. Batata na ba mama kimbangiste, distingués invités. Mama Mwilou
moto abetaka ngonga ya liboso ya lingomba ya nkolo Yesu na motindami na ye tata Simon Kimbangu. Ndenge toyebeli na mokili mobimba ete mwana mwasi atongaka mboka te, kasi mama mwilu atongaka mboka. Libota pe lingomba oyo lelo ezali na ba million ya bandimi. Makambo oyo emonani epai ya mama mwilu pona nini? Po mama mwilu uta bo mwana na ye azalaki na kimia na boboto pe na limemia. Mama mwilu ayebaka kotonga te, kofinga te. Kasi biso ba mama ya lelo oyo bizaleli tokomi na yango ya mabe. Tokomi kopanza na batata na kati ya lingomba na masenginya ya mabe. Oyo nde ezali malamu te, tolanda mama mwilu ndenge azalelaki. Tomoni pe lisusu Maria mama na Yesu ezaleli na ye. Marie alobaka ete motema na nga esanjoli nkolo, molimo na ngai esepeli Nzambe mobikisi na ngai, po ete atali kozanga na lokumu moumbu na ye. Nzambe tala longwa sasa ipi mabota nyonso bakotanga ngai moto na esengo. Emonani na Luc 1:46-48. Oyo nde ezali lokola ndakisa pona ezaleli ya ba mama na biso. Biso ba mama tozala na elateli ya malamu lokola ba mama na biso. Kobanda bisika tofandi na lingomba. Tozala na bobangi Nzambe pe na limemia. Chère maman conseillère, biso ba mama ya Allemagne, totondi na esengo. Na ndenge ozali na biso elongo na molulu oyo monene ezali kosalema lelo awa na paroisse ya Stuttgart na mboka ya Allemagne. Ba mama oye, ba mama oye, ba mama oye, 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 soutien de l'église. Totondi bino botondi. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Yelu seremi nyamba dikundanga tata Nzambi fumu isu. Ye tata mwanda velela. Papa Simon qui manque un oye. Papa Simon qui manque un oye. Papa Simon qui manque un oye. Oye, oye, oye. Papa Simon qui manque un ya solo ndenge to yebiete tango oyo tokomi ezali tango oyo tokoyoka bakomike pe tokopesa na mbote. Mutate kibiso mokona lelo nde ezalaki mama pasteur mama Lukombo matwa Sisilwa ye atangaki na mikandami atangaki na psaume 119 1 tina 3 Deutéronome verset 5 chapitre 5 verset 1 tina 21 nde matei na ye ezalaki na 1 Samuel 25 14 na 17 kaka na Samuel ne azwaki lisusu na 23 ti na 24. Dimanche prochain, il y a solo chaque paroisse ekozala Mexica nango. Samedi ndenge eyebaneli oyo nyonso akozala na activité kati na paroisse ya solo ba activité ezali. Tobosana pete soki bozali na soirée kati na paroisse nde yango ezali. Toyeba ete ya solo chaque paroisse tozali na ba cotisation. Na tina ya misala tobosana te. Ya mpioka kenolo epi tobosana pe o nyonso abengami mondimi toyeba kofutela ba carte na biso.
tozali ya solo kokima mbangu pamba te air na biso ezali vraiment mokuse na ntango oyo nde tosengi na faki abongama po ete akoka kopesa biso banzembo ya salutation mais tosengi ete ya solo bomema banzembo mwa mikuse pamba te tozali vraiment na air tie. Stuttgart, oye! Oye, 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 oye! Bilombe, Yamolimo, Mosandwe! Oye! Oye, oye, oye! Bibeto, Etoka, Emela, Etesa, Gugu! Pasteur Désiré, papa pasteur, responsable de la paroisse à Stuttgart.
esika papa leka liboso pour la continuité ya programme. Na komba tata mwana pe Molimo Santo almalo ye ya solo tozo continuer na ba salutation mais moi liloba moko ekozala pa ya bapaya pe liloba moko na bandeko na biso ya Düsseldorf kasi tosengi na ba protocole bite pardon batu nyonso baza na couloir pamba te moment essentiel yango ekomi beaucoup de la biso bato baza libanda pour température ekoka komata na komba tata mwana pe Molimo Santo tozalaki na liloba moko kaka tokoloba na binvité na biso topesi bino merci ndenge borépondre na invitation oyo biso tokozalaka na esengo soki motu apusani penepene ya papa Simon Kimbangu po ezali pasi tangu na musuni toyokaka balobi mutu Molimo Santo ya solo bato ebele esalaka bango pasi kasi tango oyo opusani pembeni nde okoyeba mpona nini tobengi papa Simon Kimbangu Molimo Santo lelo tozomona bato mingi bazokata bango mitu mpo balobi ke bazosambela mutu donc biso bakretien ezali mpe lolenge moko na makambo na biso ndenge ezoleka topesaka ntango nyonso merci na ntina ya kolakisa ete toyaka toyekola ndenge bamesie balobaka na école primaire soko olingi koyeba français likambo toloba yango mbala ebele ezalaka na baverbe mibale verbe être na verbe avoir baverbe wana mibale soko oyebi yango oza na facilité ya koloba français e biso mpe surtout babantu soki tomiyebi tozali banani place wana tokocomprendre eloko ezali kati na biso e soki mpe toyebi tozali na nini nde tokomipesa valeur kasi ignorance telema ezali makasi kati na biso tozali kokoka komiyeba te tozali banani négligence ya makasi kati na biso tozali kokoka koyeba te eloko nini oyo tozali na yango nzoka bapreuve tozali komona bientôt awa na février tomonaki makambo elekaki na Amérique baaméricain basali bapancarte balobi na baisraélien ke bozali ba faux peuple de Dieu et vrai peuple de Dieu ezali wapi tata mama ezali ngana yo kasi tina ete tozaki koyeba yango wana tozali kopesa valeur te na makambo na biso donc topesi bino merci b'invité na biso nyonso oyo korépondre et papa diangenda azali koloba ntango nyonso ke naza na bana ebele baza nanu libanda e bana wana soki ntango na bango ekoki bakobanda koya moko moko donc eli koloba ete baplace oyo bovandi lelo ezali baplace ya bato mosusu te ezali vraiment baplace oyo ya bino moko mokola lelo na bino na biso to profite mama zali kati na biso tokoka koyoka histoire vraie po tozomona bamakambo mingi na internet soki moto asombi mwa pareil na ye aleki liboso abandi koloba ba n'importe quoi mais mama toza na ye azalaki elongo na mama mwilu na bino na biso to profite pamba te tozomona ezala na bacouple na biso baliste ya badega ekomi molai ba AVC ekomi mingi mpona nini po tozolinga kolanda te to profite na mokolo lelo lokola mama azali kati na biso ya solo na bino na biso to profite toyeba oyo tokoyeba na mokolo lelo ekoporte vraiment un plus na bomoi na biso pe na bisika nyonso oyo biso tozali na bandeko ya Düsseldorf tolingaki koloba kaka bolimbisi pamba te mingi mposa ezalaki ete bakoma mokolo ya samedi mais l'explication eyaki na nsima ntango bokei koluwe bis nde ezalaki déjà retard donc na bayebanso oyo bobeti mabaku na ntina ya likambo wana tosengi bino vraiment bolimbisi bokoka kolimbisa biso ntango oyo nde tozali kocontinue na basalutation na biso na mboka na biso ya Allemagne tozalaka na inspecteur général oyo avandi kati na biso tosengi papa Nixon Sakwameso papa telema tokopesa merci papa
vana na yo. Nanmane tozali na ba conseiller bali na grade to fonction ya koleka batu nyonso na mboka Allemagne. Donc tobenga bango batata na biso. Tosengi na conseiller général Papa Serge Kilolo telemato pesa mbote. Pe tosengi na conseiller général Papa José Soumaja au telemato pesa mbote. Almano ye! Nakomba tata, ya mwana, molimo sana. Merci beaucoup pour ta prévoir bino. Ankoli, na ba semeki to telema po ete to bo pesa na mbote. Almano ye! Bato to telemisi to bengi bango bana yankoli. Tango église timbangiste bandaka bangonde bakoko na bango bandimaka kokangama mpona lingomba oyo. Plus de 150 000 personnes oyo babomaki rien kaka ke mpona likambo oyo. E bana na bango na bakoko na bango bangonde totelemisi. Topesa bango mbote ya esengo na komba tata mwana mpe molimo sana. Na komba tata na mwana molimo sana. Merci. La verbe avoir, la verbe être, nos valeurs, to pesa yango valeur na tina ete yango ekopi kisabiso nyonso oyo tokoyoka. Tango tomi bongisama tokomi na ngonga oyo tokotelemisa mama na biso, tosengi mama okotelema bana na yo bapesa yango.
tobongisa maboko tokopesa mama na biso mbote ya esengo na komba tata mwana pe tata Molimo Santu na komba tata ya mwana ya Molimo Santu. Ya mwana ya Molimo Santu. Merci beaucoup. Tobengi mama. Tobonde. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu papa totondi botondi. Lelo tozali le 3 mai 2015 yango ekuti biso na mboka ya Allemagne. Nzambe na ngai mingi akoloba ezali te. Mama Mwilu lelo tozali kofete molulu na yo ya le 27 avril. Mama tala bana na yo. Totondi nesika oyo toyaki na basani ya pamba tolebele ya bomoi. Yo lobaki ozali molobeli na biso. Olobi bana bolela ngai te na kei nazala pembeni ya tata. Ya solo kendeki mayaki sima tomonaki
ete ya solo keleki pembeni ya tata. Biso ba mama lelo tokomi batu, to peso merci mingi. Toko senga kaka bolimbisi. Nati nete tozangi botosi. Me ya mabe bino bokobongo la yango ekomi kitoko. Bozangi na bino eloko te. Bopeto la biso tosala mosala na bino na solo. Ponzembo na biso liboso tokoyembaka tosala mosala nzambe na solo. Tala bapasi ya bana na yo. Tala bozangi na biso na satango surtout na mikilo ya poto. Biso bato mwindu nani ayebaki. Et de surcroît kimbangiste. Nani ayebaka ete na bamboka oyo tokokaki kosambela librement. To peso merci mingi na nyoso bosaleli biso. Bozala na biso ti programme na biso kosila botambosa biso na mawa na bino na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Allemagne oye. Oye. Allemagne oye. Oye. Allemagne oye. Ya solo batatara ba maman moyena tanga bamboka nyonso na basloga oyelekia wa mosusu ebangisi ngai batatana ba maman ya Allemagne naza na mingi penza te ya koloba pamba te toyoki matei mama na biso alesi biso kitoko tolandi pe discours mama na biso aye kosalela biso na ntina ya mama mwilu batata na bamama mokolo ya le 27 ya solo ekozalaka kaka ya bamama te na batata mpe lokola batangeli biso na discours misala nyonso mama mwilu asalaki na générosité azalaki na yango koyamba bato ndenge toyebi histoire papa Simon Kimbangu akangami akei atiki mama mwilo na bana na ye misato yo na ngai tokoli toye kokuta bana oyo bakambaki lingomba bakanisaki ete mosala yango ekokufa papa Kulutu 7 ans papa Mfuma Mbanza 5 ans, papa Mfuma Longo 3 ans. Maman Mwila yoki pasi pa boko la bana na ye. Mendenge toza koyemba na nzembo. Ya tikalaki na lingomba. Po atikala kobatela yango. Papa Simon Kimbangu akei na Lubumbashi toyebi histoire. Bakangaki ye bakanisaki ete mosala yango ekufi me kuna na Lubumbashi azalaki komonana na mwasi na ye na bapapa ya solo mama mwilu ntango toza kokende vacances azalaki toujours kobetela biso masolo wana ke bakofanda kaka boyo ntango papa Simon Kimbangu aza kuna na Lubumbashi bakomona papa Simon Kimbangu ye wana ye tango akomi kaka toyebi nkamba na weno mama Mwilo asayebaki ete mobali na ye azali koya soki aye basololi mpe na bana akei papa Kulutu toyebi histoire na ye ye akendeki na boma relege ya liboso ezalaki nde ye mama Mwilo atikalaki atungisamaki mpe na santa na ndenge toyebi komekama ezangaki te balingaki bayeba ya solo soki ye azalaki mwasi ya papa Simon Kimbangu babosani ke mobali na ye azalaki nzambe ndenge tokobengaka ye ezali na ntina bato bakomona kondire tozali kolota me toyebi makamwisi oyo papa Simon Kimbangu asalaka
batentative ya ndenge na ndenge po mama Mwilu baya kobala ye me ya lobi te toyokanaki boye te na mobali na ngai alobaki na batela lingomba oyo ndenge tolandi mama na biso atei biso mama Mwilu azalaki mpe koko te à l'époque moto aza na mwana 3 ans azali koko te eza boye te donc akokaki nde lisusu kobota me ye azalaki fidèle na mobali na ye mama Mwilu moto nyonso akoya kotala ye malgré bozwine ya pasi me fo aluka eloko apesa ye kolela na ye ya mokolo na mokolo soki azali kobondela alobi nzambe na ngai longisanga po bakolobaka basi ya baprofete bakota likolo te ngai posa na kota akotaki to akotaki te mama Mwilu ye libondeli na ye ya mokolo na mokolo azalaki kobondela te nzambe na ngai salisa ngai po lelo tozangi eloko ya kolia po lobi tozwa eloko ya kolia azalaki kuna te nzambe na ngai salisa ngai tozwa elamba ezalaki kointerese ye te ye libondeli na ye kaka balongisa ye mama Mwilu azalaki vraiment modèle azalaki na mongongo moko une voix très douce biso pe bana tango toke vacances bino moko boyebi kaka tokolinga tango mosusu kotungisa ye azali kopekisa yo mokoyeba te kaza kopekisa yo tellement mongongo na ye ya kitoko lelo tango nakoli nakanisaka yango nalobi me soki azalaki kaka mwasi moko ya ordinaire me ezalaki difficile po azwa mbata po ata mobali aza koganga tellement ndenge akopesa le réponse na mobali yango ata abetaka mwasi akobeta ye te na ntango wana mama Mwilu alakisaki biso nyonso akolisi bapapa aboteli biso banzambe ndenge toyebi lelo oyo tozali kokomisa mama Mwilu soki atambolaka malamu te mbele kombo na ye elobamaka lisusu te po moto nyonso azalaka malamu meme na ntango na biso oyo soki moto wana azalaki ne malamu mama wana motema malamu akei na ye mawe me soki ozalaki bizaleli mabe bato bakokanisa yo te yango wana totambola na solo ndenge tokoyembaka nzembo na biso mosala nzambe bakosalelaka yango na hypocrisie te biso mama Mwilu ye aye kotalisa ete biso mpe toza na valeur aye kotia biso na esika na biso lelo tozali komona biso bamama toza kozwa mpe mikro toza koloba tomoni na mokili bamama présidente de la république bazali to bazali te na ntango akala ezalaki mpasi mwasi kaka na nsima na cuisine na bana me lelo oyo ndenge mama tei bamama ministre bazali ainsi de suite lelo l'émancipation de la femme mwasi akomi komonana mutu monene mpe esika batata mpe atelemi alobi bato mpe bayoki grâce à mama Mwilu abangaki mondele te azalaki complexe te soki babengi Mwilu Marie aye mobali no nani baki olinga tanga kutu kombwana te Simon Kimbangu bana mpe la même chose soki babengi bapapa batata na bino banani batunaka papa kulutu ye mwana moke batuni tata na yo asaki musalili alobi alamusaki bibembe yo mwana 7 ans kokoyeba soki mutu wana kufi ubi alali me baintimidaki mwana moko te pamba te bazalaki na eloko ya ndenge mosusu kati na bango
nzela oyo tondimeli ya solo eza nzela ya pasi na ntina ya mibeko soki mibeko tembele ndako oyo na bandi mpe toluki place ya kovanda lingomba tozali kolanda tato tozali kolanda na mamo tozali kolanda bazalaki ba non violent biso ba mama na bandako na biso totambola ndenge mama mwilo atambolaki eza facilité ya solo mais tomeka ne fils qu'à 60 pour eloko kozanga te ntango bapaya na baye pesa na yo biloko yayebi ndenge azongisaka ngo eza boye te toza na lingomba molimo batata na bamama tomonaka pasi te kamata na yo biloko pesa biloko namonaka yango eloko moko pamba kopimela moto biloko c'est quoi namonaka yango ntina moko te pamba te soki lelo elali lobe elali okosala nini okobwaka nzambe asepeli kasi biloko yango olingaki te bato balia me ye moko ayebi ntango mosusu ofandi osala eloko te me lelo tokosala ndenge nini nzambe na ngata 1 euro na poche eza te okokamwa kaka bokutana kaka na ndeko surtout bato lokwa biso soki nazangi na kipakutu te okomona kaka ngre na kotala moto azokotanga nzambe ndando lobaki loso esili loso eye kimbangismo ye pamba te nzambe azalaka na ye mosika na biso te eza boye te bisika nyonso tozali moto akosa yo te ye azali kasi ndenge bateyi biso soki distance ekoyaka pamba te liaison wana soki elongwe batoyoka soki bake kosimba nayebi te epai nini ya mwinde ezali kabine soki eza soki bake kaka batie soki ndenge nini minda oyo ekatani mikrobe okoyokanga lisusu epa tata nzambe mpe ndenge moko papa lobaki osokomi na yo awa na mibeko me ntango nabebisi mobeko moko nakozonga 3 fois marche en arrière omoni nasali ba 3 misato na nsima me nabebisaki ka moko bongo ntango nabebisi mibale misato wana okomi kosala kaka marquer le pas donc sur place kaka yango wana bamama na ngai batata na ngai Allemagne napesi bino merci mingi mpe longoni na bainvite na biso na ndenge boyeba mosusu bouti musika Berlin mpe ezaka mosika na kende kuna ngai yango tokokoma mokolo nini bouti musika napesi merci tosala mosala kaka na solo papa le chef spirituel motema na ye ezali na biso bana ya poto pamba te biso awa toganyaka vi na biso ndenge mosuna oyo baza na mboka oyo ya mboka azoteka kaka mwa pilipili mokolo ya nsinsani okosi akobombaka mwa 500 francs na ye mpo na nini akomisa kombo eza boye te batikeli biso bolingo mibeko misala me bolingo batata na ngai na bamama na ngai bolingo yango ezala ya solo aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé mais est-ce que biso tolinganaka est-ce que biso toza na bolingo ndenge mama teyi biso na baforfort bapesi biso ya telefone moto mosusu akovanda ne 3 heures de temps au téléphone yango zano na mosala te soki si babandi oyebi atata tika kasiko omonaki ye kutu ndako na bango nakendeki kuna te tala boye surtout biso bamama sikoyo batata bazalaka bien tokontamine bango na batata mpe bato bazalaka très bien maladi wana ezalaki kaka na bamama me bamama bazwi liso batata bakotisi liso classe pardon aleoyoka kaka tala boye batata lisusu bakomi mono en tout cas ebola eza maladi mabe kimbangismo ye bana mama mwino ye ya solo tokongwana tokoti na 2015 bipai tozali kokende batata na bamama toza mosika te tondimaka yango te me totala kaka veut dire ndenge nayebisaka bandeko kuna na France tellement bayokaka nga tous les dimanches papa ayebisaki nga makambo 10 mama ntango tokozala te tala boye namoni 9 etikali moko nazelaka
9 nyonso na lobia soki banda bomwana nayebaka ke bapapa bazali nzambe ke tato tozalaki ne na ndako azali nzambe na bandi mbele natambolaka ndenge mosusu de le bas âge mais malheureusement naye kocomprendre ntango na bandi kokola masumu ebele wana nasengelaka tuta papa limbisa soki nayebaka nde tofandaki na nzambe pamba te tozali bato eza boye te makambo 9 namoni etikali moko ya monene oyo tozali kozela 9 nyonso ndenge alobela yango na detail batata na bamama tozali na ndako ya nzambe nyonso aloba mama tala moko mibale misato mine mitano motoba sambo mwambeli bwa zomi oya zomi nde ye moto akosukisa nyonso 9 nyonso nasi namoni yango etikali kaka moko yango nakozalaka moke na patience le mosusu nasali lokola nasilika soki nakoti na chambre nalobi oyo mwilo na 9 omoni bongo 10e oboyi malamu osukisa kaka eza boye te Allemagne oye papa oye sikoyo nayokaki bana Allemagne bapesi bino mosala botonga na nkamba ezali bongo to eza bongo te papa pasteur eza bongo pose la première pierre esesalemaki tokotonga to tokotonga te totonga na biso pamba te mokolo wana mokili mobimba bakoya wapi ayayayayaya veut dire 10e likambo nga naselaka tokosutuka eza likambo moko batata na bamama ya ndenge mosusu totambola na solo parce que papa alobi bana na ye mingi baza wapi na libanda ayaya lelo soko otali bana nyonso baza libanda soko otuni oyebiki mbango akondima soki bazali 100 oyo baza libanda peut-être 5 bato nano bacomprendre te bango nyonso tosi bayebiki mbango azali nani eloko ya moke kaka etikali mokolo wana ntango bango bakoya kokota awa mbango tokopaka te nga kutu bapie gauche bokozala wana te bokokama nzoka mama kimaka pamba te bakoloba me mama ndenge nini bolekisi biso temps bino boyebaki bato wana bofandi na bango bole na bango ndenge papa alobaki bolesi biso bosali nyonso bozalaki nango posa toyebi testament wana il y a le 2 janvier 1992 biso toyebaki bango yo yebi adresse ya nzambe nzembo moko jeteki ayembaka adresse toyebi yango me tana etamboli na biso ya komimona tie nga nayebaki ete yango natambolaki boye bongo bino boyebaki tana etamboli na bino bopesi biso donc batata na bamaman tosala très attention mpo maloba nyonso to baloba yango eza kosalema lokola apesaka biso Zakari 8 donc mokolo wana bato wana bakoya tosangani elongo mokolo wana ekokokisama mais papa ye kobakisa tout le temps likambo oyo tout partira de Paris toyebi yango tout partira de Paris likambo yango ekozalaka nini batata na bamama soki toyebaki likambo yango mbele biso nyonso si tochange bizaleli me tozali nano kowelana kibokonzi papa lobi grade monene ezali nini mondimi zala na yo mondimi baresponsabilité ezali tâche moko ya monene très lourde ezali mokumba ya kosakana te totambola kaka na solo nzambe akokosaka na ye te totonga mokili ya sika yango tozali kotonga Jérusalem ya sika tozali kotonga nkamba pamba te mokolo wana oyo tokoyemba nzembo wana mokili mobimba tokoyemba yango esika tokozala kenda zani sika songa monza yelendo kyali sika songa monza mwanda ludi sika nikuna ye voilà lulendo sika tela samwa monza
Alléluia. Mokolo wana kotelema batata na bamama. Ekotelema mokolo wana. Mokili mobimba. Mongo wasilua. Mongo wana batata na bamama ezalaka nkamba. Toyebaka yango. Ekosalema. Bilaka nyonso ekokokisama. Biso totambolaka na solo. Tozala na bolingo ya hypocrisie. Wana de vraiment kokute biso cher. Tosala misala ndenge basengeli biso yango. Nayebi te nga nayaki na couple na ngai. Nalingaki ntinsani ezala par ville. Nayebi te soki bobenga yango ville soki nini. Abino ba paroisse, hein? Il y a Berlin, il y a Stuttgart, il y a Soki Wapi, Bamboka, Ngopen, Kumbo, Zankaka, Mpasi. Donc, vraiment, dans le bas de Natala, banani bakolongo. Botala teke, biso toza mingi te. Non. Nayoka ki slogan moko. Ce n'est pas la qualité, mais. C'est pas la quantité, mais. Donc, petit libako, c'est le kimi. Albanyoye! Ce n'est pas la quantité. Il y a koloba et biso tozaka misaka. Soki bozana bolingo, boko sala. Des fois pe bozali epele et loko moko te za boete donc itango to banda musala batata na ba mama na lingi na yeba kupo e sali ata 3 ans na ndako na ngai. Na lingi na yeba pe ni na kende na kupango. Ngai pe Beni bakomba mboka tiza mboka mususu nzoka mboka moko kaka bino pepo paroisse nini ko kende nango Cologne c'est pas parce que vous êtes Stuttgart koloba na kosala makambo boni papa zaki koloba na kosala mikambo te makola nyoka kaka na moto toko yeba kaka tout à l'heure tant ko bana musala. En tout cas, on a reçu un mot. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit. Mais bon, on a dit, il faut que on ait un sous. Coupe un peu et ça dit qu'il faut pour encourager les gens mususu. Bana mususu na boya na yeli susu. Oye uti na ndako na ngai. Na kaka si agona nzela. Oya reçu un mot vraiment na yebite. Mais bata colonne balobi ke bango batu bakozwa bon to kotala kaka Stuttgart likambo te totibika tango ngwe kokisa makaka to kotala nani akolonga yango wana batata na bamama mingi akoloba ezali te tango na biso pesa précieux maloba nange suki wana totambola kaka na solo nzambe tata kolesa tata molimo santo bapambola biso banso tolonga etumba oyo toza nango ya molimo na sia tangu po ete mokolo wana biso nyonso tosepela tosukisi bona kombo tata mwana mpe molimo santo amen. Aloba ya mama na kombo ya tata mwana mpe molimo santo na kombo ya tata na mwana molimo santo balobi lokola lelo feti ya bamama basangani bamboka nyonso malamu tosala batata kaka na bamama toyokani eza nyonso ya biso kaka eza boye te mbala nsima bongo tokobongisa ngo ndenge mosusu. Ok masoli te talaka lelo ko mokolo na ye boko ayayayayaya bamama oye Bamama 50 €. Bamama 50 €. Mbongo na tayi na ngwata fume mama. Batata oye 50 €.
Présence, présence, nous avons 3 minutes. Présence. Toba la présence de l'issue, nous avons 3 minutes. Ma belle, ils sont mon ébélité.
soki batata babalaka bino te mbongo nyonso mpo bapesaki bino te. Bamama oye! Maman Mouilo oye! Première de la classe, avec 85% de points. Bamama oye! Bamama topesi 2580 €. Sikoyo moni makambango tango ngana Mama Mwilu swado kumuna yo Mama Mwilu yene usali mama ya mabota na kongo ya tata mwana pe molimo santo papa topeso merci mingi tala bolingo ya bana na yo esengo kati na mboka Allemagne nzambe na nga bana no bauti musika na biso pe tokutaki musika papa yo memaki biso komisaki biso na kimia tango na biso ekoki papa toyoki matei tosali musala na yo ndenge bozali kosenga kimia na ndenge tobimelaki na bandako na biso iyo leka liboso mama Mwilu biso tolandako na nsima ndenge soso akotambolaka na bana na ye satana kosepelaka na ye te me biso toza basali na ye te tokosalaka kati na elanga na yo mama moto akolelelaka bana mama moto akoyebaka mwana azali kolela aza na nzala mwana azali kolela alingi kolala makambo mingi tozalaka na batata na ndako me ntango mwana aza nano moke mama moto akoyebaka mwana koleka nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai bobongola biso bopetola biso mpo tosala mosala na bino tomipesi tosekami tofingami mwana mpe molimo santo amen tokende malamu télévision kimbangiste tozana ndeko na papa Yugens ya solo mbote na papa Yugens mbote papa Lambert ya solo papa Yugens nazana mutu na rotu na yote na tunikaka impression na yo ezali nini na fête ya mokolo pe boye ya maman Marie a na mboka Allemagne yo lobini. Eh bien tout d'abord na saluer bana papa Simon Kimbangu Dionso à travers le monde nazale sengo ya kozala ensemble na maman Marie Mwilu Diangenda a na paroisse ya Stuttgart. Impression ezali tellement ya kitoko parce que l'ambiance auto viva en Allemagne il y a quelques années il y a ngote tokuti lisusu awa parce que na kala ezalaki na ambiance na ndenge nango mais oya lelo tokuti fanfare o ezali exceptionnel awa na mboka ya Allemagne parce que ezalaka te bakomi lelo na fanfare oya bango moko eza ko beta sans que bazala na pui ya batu non babeti musique na niveau o il faut babeta et puis to moni ambiance ezali vraiment au maximum couvrir événement donc ndenge événement ezali parfait parce que bana babandi kalate baza kolanda likolo ya batata donc relève ezali confirmé preuve yango to vivre nangwa et je crois que impression nanga ekozala toujours positive na maïban somaleki aw bilobano ya suka. Eh bien pour na bana papa Simon Kimbangu Dionso tokokangama na nzela papa Simon Kimbangu yango nde esika lobiko na biso ezali parce que tozali na devoir pe obligation ya kotosa maye bazali ko senga biso et je profite na occasion ya kopesa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani matondo mingi na maibanso azali ko sala pa na biso et na remercier pe équipe nyonso euti na mboka France biso to euti na mboka Belgique pe bandeko te kokuta wana ratel ki Europe yango nde ezali lisanga ya basakoli pe balandi ya papa Simon Kimbangu Kiangani matondo mingi. Merci papa Yugens. Merci papa Lambert. Merci ya solo bandeko tozali sikoyo na papa responsable ya paroisse ya Stuttgart oyo papa révérend auti ko yamba biso nyonso monaki na kati na sala oyo muto yambi biso oyo asali makambo tozali nde papa oyo bozali komona papa révérend mbote na yo mbote papa Lambert tozala mutuna minga ko tutu tebi ko zali fatigué mais to linko tuna yo na kati na radio télévision kimbangiste eloko nini kokoloba impression na yo ezali nini ndenge boyambi mama pamba te tomonaki ke depuis koya ya mama depuis lobby hier samedi et aujourd'hui kilt ndenge lekeli impression na yo ezali nini pona koyamba na kati na paroisse na yo ya Stuttgart pour la première fois maman conseillère
direct ya chef spirituel de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Olobini na impressionné. En tout cas, esengo tozanango toyebite soki tokoki ko pesela yango kombo nini. Po esengo wana eleki niveau na biso. Et sali biso esengo ya koyamba mama na kati ya paroisse na biso. Donc yango wana eza penda soué na biso mama alekelaka biso atambala moko na année. Et que ça la biso pena esengo makasi et puis na ba paroisse mama comité et que ça la esengo bango pe ba sala effort mama koma parce que esengo ezala ki ozo sentir spiritualisme na misala o esalami te esalama te na Allemagne nano esalama te biso toza bato moko ata misala tozalaka bato ase mais ya lelo mwa ngonga ya moke soki ngonga ezalaki ebele mais misala elingai ozala ndenge mosusu donc esengo moko eza na bana Allemagne ya kosakana te ba oyo batikalaki en tout cas bakoyoka yango kaka na sango mais baparoisse mosusu oyo mama nana atamboli te ekozala kitoko mpona bango baluka mama aniata mpa na bango toyebi ete azali motindami ya Papa Simon Kimbangu ntango ye azoniata ye moko nzambe azali koniata na esika wana donc impression oyo nakoki koloba mpa ya baninga yango wana. Oui, papa révérend, il y a solo to lingito suki sa pambate. Secret ni obino bo sali pambate to monique organisation makam se leki kitoko mingi. Secret ni obino zala ki nango oyo esale ke likambo ya lelo esala makitoko boné to moni le mokola lelo. En tout cas, secret ezali kaka ke boyokani. Boyokani ezali likambo ya mutu moko te. Ezali likambo ya bato bozali esika wana. Bo se décider likambo boyoki conseil bino na bino bo pesa ni conseil bo partager ba tâche na kimia. Et eloko yango ekosimba soki bosaleli yango na ndenge ya dictature ou bien na makanisi mosusu ekosimba te mais so bosali yango na boyokani na bolingo bazali kosenga biso en tout cas réussite ekozala iloba ya suka papa révérend en tout cas napesi merci na balandi na biso nyonso oyo bozali kolanda biso donc ndenge kaka tolobi esengo tellement eleki makasi donc topesi bino bambote ya mingi ndenge na bandeli lisusu esika oyo baparoisse mama nano aniati te et kozala esengo mama aniata na paroisse na bino et bokomona changement bino moko ndenge kozala na paroisse na bino. Merci beaucoup. Merci papa révérend. Merci. Bangiste bana Papa Simon Kimbangu tozali ko toujours na continuité ya fête na biso na ba mituna tozali ko tuna nde tozui mama na biso oyo na mokola lelo yende akolobela biso makambo yo ye auti komona avant fête ya le 27 avril. Yango to kene mbala moko ya kotuna mama na biso mama mbote na yo. Mbote papa. Mama tomoni yo na mokola lelo oye ko sambela na église na biso ko dali kimbangiste be dali kimbangiste te. Na komi siko kimbangiste. Depuis mikolonine. Depuis le 12 octobre to kulaki. Depuis le 12 octobre kulaki. Bon mama to uti ko loba na biso na makambo nini oyo yo uti ko mona mikolo uti ko leka pona maman muito ebité mais okori ko lobela biso ngo na mokola lelo. Bon na motala ka pe kuna parce que kuna nde yango na télévision. Na mokuse na koloba kaka ke na lingaki na pesa pe témoignage pona maman Mwilu. Donc tango nga na kota ko hôpital ayaki aye ko tala ngai lokwa na lingaka guitare mingi. Donc tango après opération na nge salemaki. Mais ebandaki ndenge nini mama? Bon na salaki accident ya mutuka tutaki ngai na zwaki fracture. Ce qu'il fallait ba opérer nga voire même avoir opération abanda ko visiter nga zo ebisanga makambo mais na banda ko comprendre te pona banda ko mona mondele et ko sala ke tango après accident nde na ye ko mona mama moko mokolango to fungola ki porte na ba 12h tango to liaka na yo ka molunge mama moko mondela leki na couloir ti akena na suka ko zonga zongi aya toke na porte na biso abina ko kota nga na bi kota na yo mama na koti abina ngi na yaki pona tala camarade na ngai mama moko pe azaki voisine ya mondele pe abukanaki na liboko abina ngaki na tala ye mais sali ke moyen na kota kuna te po ba meme déjà en opération nga na bi oui effectivement que déjà opération alobi na nga sikoyo bon lokola ezabo na ko betela bino musique nga na bi ah mama soyez les bienvenus kota na yo obeta musique na yo donc na ezaki na ba décembre sikoyo mama wana pe avandi alongoli monto na yendenge zakana poto na décembre hiver eza makasi donc mama na longoli monto akoti azui guitare na bongisi boyebani te toyebani pete mondele abandi ko beta nga guitare abeti guitare ale tanga silisi to bete nga na betele maboko na bia nzembo no kitoko boyeboy sikoyo albi ah
ovandaka wapi nga mpe nayebisi esika navandaka nga analobi ne mama sikoyo yo ndenge oyeboye okutana na moto oyaki kotala ye te esikoyo kozala te moyen soki ezali oya kotala ata alobi to apres opération oyembele mpe guitare obetele guitare neti obeteli nga na nzembo oyembeli nga mpo esatisfaire ye azala soulage apres opération mama ngo alobi na nga alobi naza na ton te mpo ezaki jeudi alobi na nga nga na bino lobi eza vendredi donc hôpital eza polele mpona bavisiteur okoko ye alobi otala mpe mama wana obetele guitare ndenge obeteli nga abi naza na ton te nazokende nga na bi bongo samedi alobi samedi mpe naza na ton te na ndenge lisolo wana esukaki bongo nga mpe nayebaki teke mama mwilo ntango mama ngo aye sikoyo natuni nga bi mama sikoyo ndenge obeti guitare boye soki moto alingi azwa neti yo on contacte akosala ndenge nini abi na nga bakarte na ngai yango oyo azalaki sikoyo na bakarte 4 ya ble misato na moko ezalaki ya bacouleur lokola bajaune na baorange ntango apresente bakarte yango mpo apesa biso na voisine yango tozalaki atie boye ke topona ngai sikoyo nalobaki napona oyo ya jaune natie liboko mpenza liboko na ngai ke place bakarte ezalaki mpo nazwa oyo ya jaune etombeke nazwi ya ble sonke nayeba voisine na ngai wana mpe mama yango apesi ye azalaki tunisienne apesi ye mama azwi mpe ya ble ntango mama yango abimi topesi ye merci ngai nalobi ne ayebisi ngai na suka alobi te bakarte oyo ndenge ezali awa soki bolingi bozwa ngai adresse ya email oyo ezali ya ndeko na ngai mwasi ye nde moto avandaka na mboko sikoyo ekambwisi ngai na bime comment se fait ye moko moto azobeta musique soki moto aza na besoin il faut passer pa ndeko na mwasi po asoya na ye esika nakomaki na mitungisamaki na suka sikoyo ntango naye koyebisa tosilisi natuni voisine na ngai abi ozwi carte nini yalokisi ngai oyo ya ble ngai atuni bongo yo ngai nabi te ngai nazwi ya jaune ntango nafungoli carte be natala ya ble mpe kaka meme na oyo ya voisine na ngai sikoyo na carte yango mpo nayebaki te soki ezalaki nayebaki na ngaki na mema mpe bacarte yango nalakisa ale sikoyo na carte yango kuna bakomi na lemo ke nazopesa yo kimia eza mpe basali badese ya bafleur na park ndenge eza libanda kuna papa bokomona bakiti ndenge ezali wana na bafleur na se ya nzete bakote kaka ndenge boyebi bapark ya poto ndenge ezalaki eleki ekomi sikoyo mardi il fallait nabima sikoyo donc eleki 2 semaines après il fallait babimisa nga na hôpital ale na ntongo wana kaka mama moko ayaka mpe mama ngo mpe ayaka basalisa nga bakine aye mpenza ayaka asalisaka nga apesa nga na babeki alakisi nga d'abord chaise roulant wana na ebandela biko kotambola na chaise oyo sikoyo il faut osala makasi mpo il faut tambola chaise roulante ozotambola nango roulante te me bachaise oyo bapusaka ya kopuse wana alobi na nga ke ndenge ozotambola nango awa mikolo koya okobanda sikoyo kotambola na beki donc il faut osala makasi ti ayaka kaka asalisaka nga wana soki ka mokolo mama ngo asalisi nga bacour wana ya kine eza lokola gymnastique soki asalisi nga nayoka mpenza omonake nzoto amélioration ezokende bon bato église mpe bayaki kotala nga basali bapriere makambo nyonso sikoyo avo nabima na ntongo nango voisine mosusu ayaki mpo oyo ya liboso wana ye mpe azalaka azalaki na malade makasi abangaka opération abimaki na avo batieli nga mosusu ya polonaise wana ye tovandi neka soki mikolo mibale donc nga kutu komone nayebaki te sikoyo ye sikoyo na ntongo nango ntongo moko boye mama na abenga ye na ba 10 heures mpo mama asalisaka nga banini ya kine wana ayaki te toyokanaka nde normalement ayaka na ba 10 heures 10 heures yango ayaki te sikoyo polonaise akomi kosona mama ne na kipolonaise na telefone bazosolola aye sikoyo koyebi azobenga nga nga nasinga lamuka navandi na bongami mpo nazozela mama ya kosalisa nga bakine wana nazele na moni azoya te bon navandi na nga nalembi nazotanga sikoyo journal na nga napesi mokongo nazotala porte na libanda nafungolaki mpe porte ka comme d'habitude sikoyo polonaise wana azoyebisa nga abi rosine azobenga nga na kombo na nga alobi tele kuna na libanda likolo ya nzete namoni baperroquet nga ntango natali bwe nga abi mwasi mpe ye mpe moto maladi ntango mosusu bakisi to na bapasi ne ezosalisa motu eza lisu bien te nabi perroquet na hiver boye hiver mpe boyebi bandeko na nga na décembre ezalaki hiver ya makasi baneige ekweyaki mpenza ya ndenge wana kosakana te donc alobi na ngai ya kotala azoinsiste nga natali boye moninga azobenga otika nakende otala natelemi meno na ye mpo nakende otala tokomi na fenêtre alakisi nga abi tala kuna baperroquet ya vert nga abi baperroquet ni vert bawuti wapi alobi te baperroquet wana basali bango mama na ngai ayebisi nga na telefone ke baza spécialisé kaka mpo na hôpital bawuti na mboka moko ezalaka kote
ngana tabe ngabi moso aza normal te na hiver makasi boye yaka no baba perroquet na baza spécialité côté on te ya yebi kutu ville te ngama to lazaka pemena na yebi distance ya mboko ya lobi na ke ba perroquet ba ute musika kuna na hiver ba ya bon na yoki e kaka après na bando tel abina ngatala baza mi sato ngana bite na moni ka mibale na tel il faut moni ngape na moni ba perroquet penza ya vert couleur ya vert ko bana mututi makolo bazo sakana pena ne bandeke basakana na likola nzete mibale bavandaki na nzete bango moko na branche nzete moko après binanga non baza mibale te baza misato après alobi nanga tala bien na tali lisubu na yo komona ya misato azaki siko na branche ye moko na mopanzi tango na tali bengabi oh likamba kamwa na lingina ngano zo appareil nanga pona filmer loko a distance ezaki mosika na bi na neige ndenge zabwe soki na filmer ekomona na bien te mais ça dommage soki nazaki na appareil photo nakanga bango photo pona bomba image wana esa souvenir allez kosisa tosisi kosolana na zongi nanga tele mona zelaki mama ona ya kosesa nga ba cours ya kini ayete na lembi nanga pe na lali mwa moke kolala na lali sikoyo na mona sikoyo na chambre na biso mwa banderole moko ebimi sikoyo ebimi na image papa ki solokele la bo jeune homme na ye na mopanzi ye moko papa dialungana na papa diangenda bateleme sika moko tango siko na ye kolamuka siko na si ya vision wana na moni yango na yoloba oh seka ba perroquet ba laxinge ezaki nde ba papa koya na zonga na ndako tango na bimi na hôpital na ye esali ke mardi na ngona mwana na ngai ya mobali nazaka na marinière ya papa kisolokele ya centenaire pona kendaka même ti na Belgique wana vona koma monzimi mwana na ngai zo marinière na papa kisolokele akotia na nini na chaise na biso azoyebisa ngai bi mama asiliki penda na kanda abi poni ni yo ba marinière osomba kaka ya yo ngo osombela ngai te ala zui nini ya papa kisolokele na bando kanga ngo ba photo sika na bando mona ke makambo ezoya elongwe sikoyo soki le lendemain nango na ye komona ba carte moko bana babanda ko saka nango e banda ko zalaka likola mesa na ngawana couleur kutu ezalaki pe yango te na ye komena suka perroquet wana ya vert na zwa carte wana na bomba ngo eza na nga na ndako ti lelo na bibo lokwa na zwaki photo te na kangaki te ye moko aye kotikela nga banini wana ya perroquet po ezala témoignage na ye nde yango siko na yaki ko se mémoriser ke makambo nyonso elekaki wana na ndenge elekaki mama mulu ye moko moto abanda kosala na bapapa mais conseil kana kopia na bato ke eza makambo misusu nzambe asalaka to avisitaka biso sans ke toyeba mais nakumisi ye mingi mpenza na nyonso eleki na ndenge alongi lobiko eza kaka epai na bango moto mosu te donc moto mpenza abatelaka asungaka na bahôpital banini eza mama mwilu na bango moko bapapa merci merci tata mwana appelle mosanto merci maman Mbote mama. Mbote mama na ngai. Kombo na onani pardon koko pesa. Kombo na mama Nathalie. Mama, siko lelo oye na molulu oyo. Impression oyo ezali ndenge nini pona journée ya lelo. Na na molulu oyo pona zaki invité. Ndeko na ngai azaki mbangiste ezali mama Dile, mta invita ki ngai awa. Siko yo mo ndenge oye omoni ndenge ni na ndenge nyonso eleki. Na ye na feti ya mama Mwilu po azalaki mama oyo azalaki mama moko elakiseli po azalaki moko kati ya papa Simon Kimbangu na milulu eleki awa ezalaki milulu moko donc na sepeli nango mingi donc ya tokai marquinga na makambo ebele ndenge mama alobi mama Mwilu a éclaircir nyonso wana Maman Mwilu Marie oya wuti na mboka ya France yo e convaincre yo atuka na zwi mingi oyo talobi to zala ba mama donc mama Mwilu oyo azalaki na zwi penda mwa ya mutu ya mama Marie Mwilu oya wuti koloba awa esimbi kati ya bomoi nanga oyo makambo mama Mwilu alobaki kati ni sika oyo. Merci maman. Merci. Mbote mama. Mbote mama. Comment na onani? Comment na mama Nicole. Outi na mboka nini? Na outi na mboka Berlin. Mama, siko to na mboka nini? Molulu eleki na mboka nini? Na mboka Stuttgart mama.
En tout cas, si okoko yebisa biso impression na ezali nini mpona molulu lelo? Ah, mama tika, esengo tondi mutema donc osakana te. Molulu lelo donc nayebi te donc Allemagne eza ya koningana. Ya solo. Mobulu. En tout cas, si ndenge omoni lelo na mbala nyonso banda yo osambeli na poto na Allemagne. Mbala liboso mona clite kitoko boye to ya ambiance boye. En tout cas pona ba vérité pe mbala liboso. Ya solo mbala liboso. Donc to sepeli ndenge mama Mwilu ayena biso elongo kosambela na biso uti atiki mboka France ayena biso esengo ezali. Esengo za makasi mama. Makasi pena donc to ebite. Donc esengo eleki mingi. Donc posa na biso za ikutu donc to continuer kaka. Ata tilobi. Eloko nini ya motuya oyo zwi ndenge mama Mwilu Marie auti na mboka France aye na biso o tolobi banzambe na biso. Eloko nini oyo zwi? Eloko motuya pena mama ezali mate ya oyo pena bapesi na mate ya na histoire mama Mwilu oyo babetili biso pena lelo na oyo toyebaka te toyoki yango en tout cas ekoti pena na mitema efandi. Merci maman. Merci mingi maman. Mbote papa. Mbote maman. Comment on a papa s'il te plaît? Comment on nazali papa Nkengi Simon Maluzei Mvumbi nazali awa na paroisse Stuttgart en Allemagne. Papa bongo comment on papa Moro nazali mondimi ya paroisse Stuttgart. Papa siko bino mi balende bolelo to sangani na mama Mwilu awa na kata paroisse Stuttgart. Impression na bino ezali nini? Bon na biso bakimbangiste eloko moko te kosala mare banana na molimo. Pana biso hasard ekozalaka te. Mukolo oyo tobongisa yango ya solo. Lokola epesamaki nzela kobana na ye moko mukonza bule. Dieu le Saint-Esprit papa Simon Kimbangani ke tokoyamba mama wa na ndingisa na ye. Biso pe tobongamaki na nzoto pe na molimo. Donc nyonso eleki awa soki na bonzoto ezali mwa pasi. Nyonso lokola eleki na molimo yango moni réussite total oyo esalami na mukolo lelo awa. Siko mama tozeli tango mulai meti lelo nde to komi journal lelo pe to komi presque na suka kolanda batana nde to zwi esika oyo. Donc na nyonso ndenge leki okokolo banini pona liloba no suka. Liloba suka na koloba kaka ke mama to pesa ba conseil ebele na maloba na zwaki. Biso bandimi to tango lobaka na bobanki. Alobi na biso selon masolo na ina papa de ngenda alobaka ne akomona biloko akomona makambo koleka feza la 10. Donc ba scène to ba oya komona na misu na ye abi 900 monetikali moko mais to aki très kiré to ko na maloba na lobi nini ke soki to tongi kaka Yerusalem ya sika to kotala oya suka ndeko ya yango pona ngana koloba kaka ke biso batalman to pesa mili mukumba munene to tonga ndako to zali mebelete lokola ba mboka mususu lokola ba France mais elike ezalike lokola za musala ya molimo donc eloko ya passe ezalite toko sala yango lokola imo mama ye ko pesa biso makasi e ko la biso ke non to lembate to telema donc e pa ya nzambe ya ko kamwa ezalaka na ngote nyonse ko sala maka. Merci papa. Merci maman journaliste. Mbote yaya. Mbote mama. Kombo na nani? Kombo na ngai Edna Mavinga. Uti na mboka nini? Ngana vana na mboka ya Allemagne na ville ya Stuttgart. Lelo mama ye kati na biso na ville ya Stuttgart. Esengo na ezali nini? Mama na ngai esengo za makasi donc boye kuto na lobezate. Na omeka kaka malgré tout lingale za mwa mbulu mais esengo na zana ngo nzambe ka muta omona ngo. Merci maman. Siko na linga na tuna boye. Bana yo okomi na age okoti osambelaka. Somo na mama Mwilu na misu boye. Sina mona ebala ibele kuti. Siko ndenge lelo ye na paroisse à Stuttgart. Esengo nezani. Donc à chaque fois na mona ka esengo ebakisa maka ezaka ndenge na moni yemei papa Simon Kimbangani donc esengo nanga en tout cas éviter soki lelo na ulala ndenge nini. Merci. Merci. Ngai mama Julie na mboka ya Stuttgart. Ngai Mein Name ist Edna Mavinga. Ich wohne hier in Deutschland, in Stuttgart. Und ich freue mich so sehr, dass Mama Mwilu Marie bei uns war, bei uns ist. Meine Freude ist unendlich und ich danke Gott, den Herrn Papa Simon Kimbangani, der uns diesen Tag gegeben hat. Das Fest war wunderschön, die Kirche war wunderschön, alles war wunderschön.
Ich danke euch, danke. Na kombo ya tata pe ya mwana pe limo santo. Ngai kombo la ngai mama Julie Makindu Mbuta. Ya solo lelo tozali na kati ya paroisse ya Stuttgart. Précisément na ville ya Fellbach. Ya solo bandeko batali ndenge bozali kotala kati na émission masolo. Ya solo lelo tozali na mboka Stuttgart pona molulu monene ya continuité ya fête ya mama Mwilu. Bandeko batali ndenge bozali komona biso awa esengo etondi motema pamba te mama ye moko azali na biso elongo mama Mwilu Marie. Ya solo tozali na esengo elati nzoto pamba te nzambe azali kati na biso. Na sima ya kamera tozali na papa Lambert et puis papa Mbuta azali na biso. Ya solo bandeko merci tozo continuer soirée na biso totiki bino na komba tata pe ya mwana peli mosantu.